bonsoir ou bonjour. On a Ernest Chobozota, l'émission Labino Star à l'horizon, une émission de chronique musicale qui vous permet de suivre vos artistes, musiciens, peintres, stylistes dans cette émission. Aujourd'hui, que vite fait, Matika sont toujours en actualité. Il y a Roloke Labino, musicien Nabino, acteur Nabino, comédien, chanteur Nabino. Lelo Nabetimo Tourmba bakota babimoza na kiti ba ma campagne na kibu ba victoire banini pona lukela bino invité o lelo ba te belé ba senga ngai ba te belé ba benga ba bi mais soko zulu biso ye rosala biso bien parce que na Vodacom au place azalaki place à prestaki place azaki na Joana Christian Moyoli o déjà invité na ngai ya lelo bino so mona ki prestation na ye azaki trop aimé par bateau public et sepelé naïma zaki peut vraiment balaki na mike o banda ko bombela biso na main noire na bango mais to banda ikomo na ngo libanda yango wana na yebsa rabino que Matika sont toujours leader. Merci comme ça na Pichu Mangaya Kalamingi te na ninga bakini babi mo sapembe papi gen mtu na ngaya kati Natalio awa Natalio boy na préféré Natalo na kati po na très digné à la rater. Là aussi je pense à de la nation l'homme invisible immonable intouchable wana na kimbang Nathalie Ursula côté Nazoyo Kaoti et puis Nathalie boy namoni Stella la merveille. Stella la merveille, autrement dit Nadine Kassongo. Cela veut dire que bateau bozo tonga Stella la merveille qui o aiki Kinshasa pona boy ou aiki pona bona ba camarade na propre botika ezamabe luka yo pe chanso kanga yo libala to o kanga yo mobali ya pramte so tula na bazo mona onte moninga beti libako sepela moninga bali sepela yana ndinga mabete na lobi kaka na kotsanga mangambasela la merveille na John ete na lobi kaka. Merci comme ça na papika bakiriku na zana na kini picho pacha sotali konko na Norvège Kati Shine hein Kati Choko maman na Shine Kati Choko maman na Shine na pesi mbote moninga et maybe deux sur autoroute mais comme d'habitude ça veut dire que bon mais là ba sepela na sima lango ba remercier Nzambe tala ndenge bali muto ngande ba bosala mukila bazulu fotika na bango picho pacha total konko na Norvège total isa mokil ver kasangul tolika voilà ba eskonde ba sala ramamba bien maman arabe on va les recevoir aujourd'hui Christian Moyoli na bike banderonio so baza déjà ya ko sepela ba mona yo Christian Boni normal vraiment banderoto bazaki na posa na ngai vraiment na poto partout Afrique mumba RDC vraiment ngai venda donc ngai Christian Moyoli nazaka kana bino imbattable si en tout cas félicitations de benga kombona vraiment na loka kiango vraiment merci voilà to vanda Moyoli to betana le solo lelo batba omona batba ebi Christian Moyoli Vodacom superstar c'est ça non best of the best baye bakio ba monaki première prestation na yo mais tout bétanon li sur la vente comme on a Christian Moyoli franchement de Kikwiti donc on a Kikwiti ko sani d'abord na écoute vraiment na kopé ça fait na mbote mingi vraiment et puis ba merci na ngai na vena biso akati donc papa na ngai donc moi na boala ça dit vena nga Noël Ngiama roi de la forêt en tout cas Igwe et si vous allez na maman Sylvie Mampata na bana nyonso orchestre ya orchestre biso ya maison mère na bosonité batade de Motikile ba Oliveira ba Bercy mwana miel venanga 4000 de son malgré malade otikala ki mais na sepela ki trop donc na kutaka kay na orchestre vraiment normal ouais justement et c'est rare que tu connais qui quiti po ve na comme la rive na si ve ve nga mwana ya mboka donc ça dit mpangi na ngé on prend alors nazana posa na présenter ba trophée malheureusement que tu ba trophée on était tata bon nazana posa na présenter ba trophée na ngai o na sala musala na best tant que papa comme baba Kim Kester ba kufi ba tabule ba kufi yone mutukali papa na biso vraiment donc nzite so malili ya ba côté ona habité petit nanga te sana ma te photo toko tabwala oui donc toki petit na Kikwiti toki Kikwiti na mbongo na ya poche en tout cas na kuti bis en tout cas na kuti ba ndeko ba mission na ya keni na ngwana on dit na maison me bandakala en tout cas to vandi to lesi kama mtu normal
tokepe tokompe na Kikwiti pe venanga à présenter en tout cas Kikwiti d'accord donc mon tout a confirmé que en tout cas avec une raison il y a Komatine et Besika Komiona Martine Sika Komiwana, on continue petit à petit avec Christian Moyoli Boké Kikwiti wana na de la forêt idée zaki ya Rokota to ezaka turka ravia présenté petit nae mpangi nae wana na monimba mpangi na mono mimikija na Bundeskuna sernanga na peso mbote mimikija motema Jean-Claude Ntengi na pesi bino mbote place bozali bino nyonso obolingaka matika songo kovo ve kanka l'international kovo vv kanka l'international na pesi mbote Kikwiti yango accueil chaleureux balobi au beti nzembo ya de la forêt tigelo chanson moko na podium o yembi na niveau de gars bato basepeli papa likamboli kambote tovandi na ndako yo kangelinga elongi en tout cas chantant on a beta en tout cas yé mouvement afandi abi oh mais petit ngazako yé mo piko tobi ke bampangi na munu en tout cas yé malgré baganyaki malgré $100 bakinango mais yende mutu venda a yende donc yende mutu venda a ganyaki nini wana en tout cas malgré $100 et pas nga pena na zanga kiango oui mais a kena $100 ye pena ipana nga atikenga nini na ngai musique na ngai succès na ngai bande na ngai donc maile na ngai yaki na $100 na atikenga succès na ngai en tout cas comme dans ranking Tony après tout et comme ça ranking mais $100 mais au pola qui des jours attaque kokola la ngai te papi qui revient donc azanga motema donc en tout cas tous années que tu chambre monton dans la chambre moko papi qui azanga ngai likam donc oyo na lo bango donc mbala na teso na bakaka yo omo yo soko ka mbongo wana kena ngome tika nga 6 nanga izanga andu ayebi kani ayebi na donc izanga ngai do yemo ebike Joanna tina botula kana me Joanna za brigand en tout cas Joanna za abena na chaleur na on comprend la chaleur naïe mais tout bétonnant le solo ya main noire na bino place Bandoro Vanda place Masoito ezalaki mais avant on a basula vraiment wapitan oyoki betepsono le solo G bandi concours et bandi Christian Moyoli à côté la ka wapi na bando ndo vraiment to na Kinshasa poto monanga mutu mo ka ona amta bando na amta Kikwiti muta wapi mbazwa ona kini ongani bétonnant G recrutement les angdeni recrutement nga ezaki pena na juste de précisément maintenant na bande de ville na bande video na mboka penda ya papa Jacques Amisendo kutuka donc na boya ka pe mambwana na boya na ngaya en tout cas na boya ki na loba donc nga pena na bate boropo première fois na yaka na première édition na rataki yango première édition zala oui na rataki yango ino sabaluma te ya best of the best kaka première édition au déjà deuxième édition mais première édition pena na rataki na zaka na province na bandundu ezaki na masana nga yaki awa malgré esimbaki te azongai na ye wabelo bosongo donc yayo yango wana donc ye pe mutu azalaki awa ye pe akataki na casting final ntango azongi eye sukuna batie géré ayi na kotombola na ndako ndeko na ngai toke osala casting masana die te ndeko na masana na die te po esimba te masana akataki okataki donc tout revena yeba yango eza yayo soko zui nini wana en tout cas nen tetam sunga occupé no ngati tetam su sunga famille nga kutu tetam sunga oui yinto ibonga na vande le kelingati na bi na meka nga na mekina na mekina na ngai nga adias yanga na yo esili na longoli pe motema pour la yebi elekie d'accord babi ke musus etinanga etabe ya pasi tobozwi esalema pala nzambe kobotama tokokola esalema pala nzambe tata na ngai d'accord babi beta mususu haya nani nakabeli ya motema kerango babi ka d'accord na vai na ngape na tiki na kipe na suti na zo na pale na vai na ngape na vandi na ngape na kamoko ba dimasho ka grete fanya leli
ndabo ponga pena inconnu na yamba ngote atoza mama leki na yamba inconnu te na refu l'appel refloti na yamba na yambi no ki voit moi gaillard yo mais c'est chrétien oui nga mais c'est chrétien précisément ozawa pabi ngai na micho naza na Bandunduville te na Bandunduville pena na chefule ouais yebisa biso osaki casting wap makile panzani wow ngabi yani oui na saki casting na ngai na Bandunduville osaki na Bandunduville yebisa biso bozaki combien de personnes casting habitel tout cela qui 5 personnes parmi 5 personnes dans un quartier ça va vous avez un quartier puis ça c'est le numéro là tac c'est le numéro moi maman comme que tu magana bosanti abi papa félicitations aux a parmi 26 personnes oh baba leki na best of the best qui est na shop sala lobi nango yaka na kini ngabi wow et comme ma son pene bongi ko ça va mais na Pekin et tu na casting final casting final en tout cas ngapinda pour ngapinda na donc en tout cas esimete pour na banga na lo meka na mais aux allons pena idée aussi mbalang pour ngana donc nebi na kuna donc ezaka ba anglais ba ngabite ngapenda kotana sana ngati nati en tout cas esimba tabi na meka ngabite no kaka choisir nzemu ngabi on casting final choisir nzemu ngabi nzemu affaire babu yabite faire ça déjà nzemu wera yafena igwe babu yabite wera zali na kimi na ngai na zongi na ngai na père na ngai tabulei babi normal nogo na beti ta nzemu atias yangala yo esili na longoli pe motema pona yebi elekie on sentit bien totel mi biso 26 babi ke bakata sikoyo bazo kata na bandende ezali ya nite ba pesi so ba carnet mo boy ba pesi so ba carnet mo boy eza ba couleur différent ba pesi rouge ba pesi jaune ba pesi rouge vert blanc rouge bleu blanc ce que rouge désolé vous moquez ce que blanc zalana noana ce bleu c'est que victoire vous avez la best natali na badinga na pas rouge babi pas rouge bakei pas blanc zalana mpanzi pas blanc donc 4 personnes blanc tu peux 3 personnes moko rouge ngabi mi balai rouge et tu qu'est-ce qu'on ngamo ngabi ngabi bon ça va na boule pena don na vinga bon pena prince na biso ya province so yango na ta parler na biso ngo na ko mozonga na parler vous êtes na 4 enveloppe na 4 enveloppe kim na zolenga 4 na lenga na ta na joko na tebe na ta na ta na bleu ngabi tar na fungo le bleu ba ta bicho boko leki na ngai na bon na le bandisi go te anabite na leki siko nata nano na premier prime ba pesi ngai donc ezali premier titre zaki il faut oyembande ba yoko na chant ba pesi ngai nzembo ya Anissa ya Fali muke petit na travail na ngo pa na mekiango na répéter simi ba na dekolanga na coach kana podium boy ça la temps on se dit 19 donc 29 sur 30 na bi wow pas na leki na ngai gabi deuxième jour il faut bien ba pesi ngai check les pété affaire ba 18 donc 28 sur 30 na bi na leki na ngai bon sikoyo mambongo ko bandi sikoyo na démarrer comme mambongo sikoyo mango bandi au démarrer chance na yo Christian Moyoli populaire na best of the best populaire na niveau des gars mais l'homme le plus têtu aussi l'homme le plus têtu l'homme le plus impoli ne ba excusenga ozo kolinga kobeba na baninga do yo ulobaka boy polele vérité ouais ngai oui d'accord
naza plus petit na plus impoli en tout cas oui d'accord vraiment que politesse na pe yango na pe et ça là que ponga na comment tu dis na komi et puis qui petit na nga et ça le fait na comment pe est-ce que na komi mais ok toujours continuer na Christian Moyo lina sur l'homme le plus populaire il y a best of the best na loba wana je pense tous mes amis partout où vous êtes wana moni tonton yala la monter ma blondine Koulou et puis sans oublier misalangai yara misalanga to pe mutunanga venangai Bilis Machoko monter ma ya Mimina Bakulu hein? Et puis sans oublier le colonel Freddy Lungwenadio le colonel Freddy Lungwenadio na pesi mboto Christian Moyoli Sungi teti ba réponse à ma b facilement na makambu bandeko bayina ki banda tongo pe fort natala partie mon babi mutu ba poser ba question na moi kus batuni pona yo o mona na organiser bat babu ki organiser ba mista no ka babu ki tala ngoto oh likambo tsekeza na vraiment na ebita na koselio na lo makambo c'est-à-dire bango tout dia ba kenda donc batikela kinga pena kiti bato bala bango tout ba kenda e ngape ba songa no bike mutu tela longa kai pe mutu longa siko bango so bango balongo e kena passer so yalo bike inter mutu za ça que inter mutu longa ka yende mutu longa so le batu ndeti par ça gloire imposa lelo na longa e yo pena nga pena il faut Christian longwa e po tombe pena be ya longwe ngabo moni omoni boko kan minonga teti ko bese sila boko kan minonga te alors tozaki na biso bien ezaki nango ba ambiance ka hein ndeza zaka po hein ambiance bien sûr ambiance mais yo banda beta ba main libre net Gloria Mposa yo na Gloria anda ba problème on le lisaye yo na fiona msusu ana imba a interpréter nzembo Simeon ba souci tina ba problème ouais tina tituka est-ce que ça yangona vraiment wa bena na benga tata mwasi donc tata mwasi donc vraiment tata mwasi nanga vraiment tina tituka en tout cas ezako na nzembo nzembo elekala na type de la semaine na yembaki na chaki cœur na type vocal na type de vocal nzembo na e comment ça no ambiance Gloria n'est-ce qu'on ngana ezaki ambiance te ouais ngana Gloria elani yo linga e simbate kolinga te donc nimbo vraiment kolinga ngo répondre on ndengo zo na ndenge moko boye Christian sola quoi etana ma bete so linga no lingi na non ngapena bit na zaila kuna na zaila na bit mo ya $100,000 malgré ba tentation ya ezalaki nango hein yo mo beka pondu na nini nan tabaso sangani mais ba tentation zangi no mais ngapena na kima na ngapena do na kimaki yango skona donc na kimaki ponga pena na baba sivela na zembeli ngana ba mbeli no simbate ngana Gloria Mposa problème ezeka moko Gloria Mposa ponanga aleka baba si tout na champ ande ba kitoko ponanga alors eloko ebomaki ye siko ngai siko bano pesa ngakanda kaka siko selo yende aza amona ke batu bosekaye et pourtant banoko bien baba sa posa ba tout atana ye ta ezate alors vrai donc vrai chéri on prend donc azaki ne bien donc tata ne mona ki defuna na pena o senti donc so baloko na bi noko sala lokolo o mettre kolona so sala yango en tout cas et comme so likolo o mene sengana ça o meninga hein na misali esa mtu akundi maninga sawe jamais na mise do na montete entre bango tunde basana donc nganga na zakina do na za pomo remarquable en tout cas na po remarquable nga et tombaki peke na best alors mutu tout so la best ça tika ke tam to teliona donc na misalaki alors na c'est mafu siko ngala ba mise za iso to va na parler boy total ba journance ba ebi total so yo bando mara biso sepeli ngana bando linga personnellement na bando sepela na yo na petit na biso longwa moi si on anda chama bi fier boy na en tout cas Anaël ati Anaël vraiment dans yé ngala fanatique na Anaël yo o akor bombo en tout cas yé bena asa vena loko a bombo donc do petit na biso bena Anaël on a nzambe
Voilà, boni fait la chisa tamboto na musika motema Nathalie Makoma big up. Ah, mais nanga Nathalie Makoma. Na fait nanga jisi. Mbote na bino en tout cas petana donc ngapi na linga ki mingi pourtant to linga na ki mingi. Hein? O sentina so bina so nam yo bina o ma bina do anaela katani ke azonga shebango to boy. Oh. Que balongole ndesi lelo lobi ke kanga bisaka zonga to sel des autres anaela zonga ta to zeti shebango to to sengene to don to que shebango bi père ou be mère anael il faut avant il faut to zonga kama noir malgré katani na bozo mbongo na bino botika boke ilia mais il faut azaka na noir ti final to sana anael ti to kabona les trois donc to comme bien donc final les deux biso kabona les trois biso tous les trois to panzani anael bo kanga ki botima ki atikala mosko bachina titu kaba gloria mposa ndeni pona bena gloria mposa na posa kende donc azaki na mulimo boye donc mulimo ki matanga oh ouais ala mulimo ki matanga oza na tango ya pasi ata na tango na c'est gloria te nzembo yo nzembo za pression nzembo il faut bedo mozimbi ya beta nzembo bena so sentiment zo beta penda lola ratska do sentiment pression do yesko o mon système don ate boete ba concept na pesa yona esunga vina lelo akoma so benga. Alors Christian, bon yo. Ah, en tout cas merci na conseil. En tout cas na kebwe bazo benga en tout cas merci vraiment. Yazonga. Azonga kala. Azonga na écoute à part quand na to zaki na posa na finale ndi ya equipe to betaki nzembo so saki Congo je suis. To betaki yango il faut yaza la kapata voka na. On va soleil à l'unisson. On chante ta fierté. Il faut d'abord nana pour toi salanga ça il faut ya salanga yo to na posa nyazala. On na posa na sala toujours courir déjà petit à petit vers la femme mais na manoir wana. Na manoir wana merci na Fernando Mbaya LTC place toza cadre bien de na lobaram tunanga ya na Toulouse camarade boss à boss. Dans Ali ne pas wana gérant les plus fashion. Il faut sentir que donne Alain Kene bon inda zana soto 6 ans on a besoin na donne déjà des casiers mais merci beaucoup mon conti et yogani donc you seconde zake to meliko to yebanit au moins des ans là siko yo moi qui t'ai typé surtout on anan bando vivre ndeni na kati wana bando vivre ndeni parce que type de la semaine biso to bata YouTube, biso to bata internet. C'est comme si tu mets au bêta bangonien sur film. Dernier débat Vinzembo na yodo. Yo na habité eza pour non te sa que za start to misala ki to yaki pene loranzoto. Te wana sona makamazembo eza sona makamba pote. Ikwana kwa msala. Po eza na visibilité à TV. Tant on a TV tu ba mona. Hein? Ndeka no sala moi qui scène moi qui comédie no sala esenga tu ba zo ma 500 ba votenga. Alors makamazembo skona tik na tellement tu mpanzi na bel. Po batutu balekaki napesaka promesse na bibi no boleka mukonanga oyinda bino boleka kaka balekile tombe mukonanga bi ay Dieu merci comme ça mukonanga alors na vanda ngina no to ba pesinga bike yimto wemba type de semaine na va no des jours pour na sanze mamu komoko na beta me film moko comme tu mu mukonanga ya prime na toto ke prime nous on a sanze mbona na va na bi emesi ndekambi ya katobamba soki ya katolinga na mame ya katobamba na mame poto kota sona na terre promise allez si tu kambi chéri papa petit cœur soki boinga na bolingo ngana kokufa nako skoko tonani nadia mwamba yembi ayembeli mama nae mama Afrique ayembeli mama nae allez opo nani onani Anita Mwarabu ayembi babona ba anglais na babona bandanga bité. Ouais, baimi babolingo baimi mama baimi nasikonga nazoimba kinga. Nazoimba ndenge batu bafiva na mukile. Nemi nanga to. Boyo kayo kanga fungola matoi. Boyo kalelo yo ngana nzambi elekeli ngana lobi. Yanele likonya na mokili nzambe yatinda boyete.
Makilimba ya matongi bangana matongi kombo nanga eyebana bosala makita po bosilisa ngalo poso na kofingenga ngai za mundele moto malamu yo mikitisa mokili etombula yo lokolanga na kelela bakoma kobenganga avec les 10 jours Christian Muyoli moto oyo monyami bonga na mokili ya Nzambe soki ozwi mapambula Nzambe kosekanga te o mokili oyo tour tour lelo ya yo lobi kuna kozala pe yanga naemi nanga tour tour. C'est comme si bapesi yo voix Nzambe vraiment akela yo apesa yo voix po na ba voix ma ba faire bimisa ba blo na ba Carlito banini oyeba banzembo ba fe Carlito na mwa muke nalali na butu chéri pongi na miso te oh chéri bisu tongo etanilinga boye miso polele tolinga na lingile nanga na zunguluke mana pa luka yo mingi na bondi yo njogangi motema chéri yozibanga walili na do na ezana ba image mike et monsieur Sili te pour penga pour ça là Herman Emporio arabe et monsieur Sili tout continue hein OK merci tout continue car rapport basser on a vraiment en boire bango te on va taga basser il faut boire bango te ouais pardon chérie na bondeli oh loka solution ponanga mwasi nokite na koki komisala mabe tika na loba boye pona sina tondie puku ya panganga na lingi yo mingi epai na yo amure yango na monite esalinga bomoko pardon chérie na bondeli oh loka solution ponanga mwasi Oli tena koki komi tiens ouais na l'accent imba Nzambe yo betana ba kasa monter ba kikuti ya côté na msa bandondo wana côté ba Erika son côté ba grâce lubamba je sais pas ba côté wana na beta na orchestre mingi na beta na orchestre ya evena nga bienvenue kumbi chic taso maison mère na bandundu na beta orchestre ya evena nga le roi nzinga nkovo c'est ça musique na territoire afali pour na mushi en tout cas na beta pesu na orchestre ya président mwa nani Yannick Ibanga lelo sosona na keba ndu ngane mtu na bazasi mananga na accompagner nga na travailler na bango bandu no musique agara ya ba masana nga ba wabelo ba Patrick Muteya ba vena nga Pacheco bazaza ibele bakingo tolo waba. OK on va finir avec toi Mexico poto si ça to comme na finale boy banine bo mata podium ba confrère na ngai abandi baje jana abengina mutaliboso o azuite réaction non ba benga ki pour mutaliboso ba ka bimi 5e medaille ni papi kero réaction na yo vraiment na TV monana likolo a plateau likolo scène au mouvement mais OK ça là au comment point pour ndimagité pour ndimagité d'abord pour la vérité est-ce que $100,000 à mériter d'abord Azan responsable Azan responsable et puis Azan orchestre n'est élément Azan leader donc afu taper batunaye ba mission na afu ba mission ba salaire par mois par semaine $60 par semaine voilà pour Zimbongo toi avant avant Zimbongo parce que Azan ba sponsor ne belé ba soutenir na tata so Bukavu donc c'est comme un bon vendre donc Azan bien donc en tout cas ndeko nanga big up donc et simbi na pona est-ce qu'on a comme qui oh 5e bi 5e temps kinga bi c'est que j'ai comme pona comme il y a longwe c'est que donc na va na ngwende na mna so zonga bi oh na benga ben so bolanda na benga noko $100,000 za yo abi akesetika bwe na benga so Anita so na sima Anita tika na yo $100,000 za ya papi kero zazano gentil $100,000 za ya oui quand na bango na sima benga ndoki yo za ndokabita yo pono ba maganga bitenga ngabe na no makila ngesa so makile sali sake sali so eloko mona lobi na munoko bwe sisa ke kayango ena so ngasute Anda boulé mais mtarozo tenga skona ngapena o mona place mais ça on va franchement
il faut ça quand même. C'est franchement 5e. En tout cas, n'a pas qu'on a ça c'était comme finale. Oui. Azande qu'on a ta. Azande qu'on a Azande comme finale mais ça il public là épée. Public n'a qu'à na famille na. Azande qu'on a d'abord Azande qu'on a ngai. Moi na mi tone oti pale. Na tiki na pale ala li to va nenda ko appartement moko to ne mbetu moko. To seni makamoto to zana okese moko ndeti so na tiba photo to kena Lubumbashi Lubumbashi to ke likasi kolwezi kanaye don nena tibi kikuta na zaki naye ala don mi to tango checkinga na phone to zaki naye atunga na benga habite mutu mabenga to ça va na c'est là atikina onda ko lali ata ndeko na ngai nesa ka vérité ndeko na ngai bore zaki ayote donc yepe azape site ke donc akoza pe $100,000 $10,000 bien na place naza la place de terre. Vous savez qu'il a mérité ta place, on a été réaction des Indiens. En tout cas, tant que tu zamba, tu koluka ndeti mpuku ben mo simbi ngomwe mutonso sezaka ndena na zonga ifana na zonga na mpuku nanga ndena zonga ifana zonga na koba nanga alors moi pe zubi mundu ta zero osoma ko pambo ta simbite alors mutu pesa tamsa za bina histoire tabi zambi bana bina banzala bina zambi na konza na konza bina ma ta éléphant aso éléphant kena moni il mérite mbaté yango masolo to barana mérite mbaté yango vena ngai ya kati Bodrick Biakou mon ami personnel na ba France na Bodrick Biakou ya ngandeko ya kati na mpesio mbote place ozali Amédée Mackenzie à Sandra Maya Amédée Mackenzie Mikolo na travailler car na bongo nanga nazo travailler ni na 18 parce que ngana bino très d'union à la soute des missions Mikolo comment na mission picho pacha sotali konko na Norvège émission na comment émission na ngai émission na ngai misa na ngai Bailo na Strasbourg misa na ngai Bailo hier na Strasbourg wala misa na ngai grâce à Bissa en Australie wala mpe mutu na ngai kati cela veut dire que na anniversaire na ngai somba deux champagne au santé anniversaire et salement na mboete plein à craquer 4 tabac ba kwanga ko kolobati ba Def Dominguez ba Seleo ba Missien tout ba zala na anniversaire na ngai pona la ka kinga na leader muyoli oyoki tout le bara na ezoko kana te pona makambo bibishkia la maman na biso le kaka maman na bino na rolamba na seni Naseni, vraiment, on comprend pas. Oloba. Parce que nasoboa ke la bakona. Yo mto yeba. Bon, yo peka un peu mtolobi, nga peka ande na oloba na ngai. Tout si ça na yo final bandeko bazui, mais ceux qui zaki na place na yo, au soit qui $100,000 wana. Quels sont tes projets? Inga ozani ba projet na tu pourrais penser quoi? Ngabena nalingaki sok kaka na $100,000 wana en tout cas biso na donc escapena na don likonzi escapena na bimeli tozana ba difficulté mo ya ba misi baze belé parce que tozanga kaka eloko pena ya ko vendre sapo to sala ba support na biso ba œuvre na biso ya malonga penza ezate alors moi nenga est-ce qu'on a facilité bango na moi tâche wana na tellement ngata moi ministre studio moi boy et bana ko sunga biso on a pas partir ba nunu en tout cas mambe ça que belé donc ça bien projet belé ça bien projet ça que belé $100,000 on m'a payé ça on peut mobile papier qui revient na $100,000 na micho na poche na mon présent na tant to na banque to na ko signer pour to cha ba ni ba moi bilo mi kem sona kat ba bombe sona tana mulanga ta sona caisse ni sona plafond moi $4,000 moi tu as déjà combien hein combien natika na lota natika na $4,000 $4,000 na siko tika na combien pour les déjà ba combien na leka na mbo na concours pe na lata mbo concours te pe d'abord kundu kuza na kotika na chiko pe na kina na mito na vina mbo concours te isa kuna fana so ba bise ka ba oli yango Italia yango ngana na saka ndena saka ngai ba relation na ngai ba tunga ba sepela na ngata petina ya boy petina bi c'est dit que bi na sepela na petina bena maboro
petit na te yo mikolo moni oza parfait te bien parfait bilamba bondo lata wana ezaka bolati bozongisi to botika non nyonso ete ezali et puis nakabi mpe mingi mais eza esilaka te eza nango nyonso plus oyo nazali ezalaki nango mpe eza wana kude wana bule bayebisa bino bapesa bino de so bobimbo dévoile basekret kote te mpo bato bakoya na bamicro banini na invité na parler to émission na parler na mission lango problème ça va c'est semaine prochaine bato baotala osiko monde entier partout oyebisa bango nini baprojet nyonso mpe bazalaka na besoin oya koyemba neti nazali na motu mo bona tunaki balobi depuis makambo ebanda quelque soit best of the best quelque soit foda comme superstar moto aolongola soni kala bajo depuis banda ezalaka innocent balume oui wabenda normal azolongola soni innocent balume parce que bato nde mutu basali ye bongo mpo azala bongo eza na makasi nete mpo parce que apeti moke aza na possibilité mo te ke ya komema comme tinde ya $100,000 wana ka ye bato nyonso bazwaki ye mpo azwaki na $25,000 wana te $100,000 te $25,000 ya bango ezalaka $25,000 eza $25,000 ça $100,000 ezalaki deuxième édition na troisième édition première édition ezalaki $25,000 oyo innocent balume aza siko d'abord aza ne basoutien ebele hein aza bato ebele bayasima na ye baosoutenir ye eza na makasi ne mo te tam bozangi bango tosoluka bango donc ye mpe alukaki yango bayaki yango mpe nga mpe donc devant caméra ube na esika bozala na bafone batelefone na bino boyokanga ngai Christian Moyoli naza ya bino napesi bino plaisir ntina suka na komi final alors naza mpe na mposa basoutien na bino soki boza na mposa nakoma ndeti nde mutu botangi innocent balume akomi alors bo soutenir nga naza ya bino nakosa numéro téléphone eza possible numéro na téléphone eza oni libanga 0 numéro na téléphone eza 081 38 10 354 deuxième eza 082 88 07 906 donc ocheka 00 liboso wana mbala moko mbokani ya jefungwami oyebi ke na oyebi papier na bangi na kasi ya libanga nde jo wana ndenge ngala lia ye mabe po parce que mikolo nalimbisa te oza na mposa libanga na yo numéro yango wana oza na mposa conseil numéro yango wana numéro na nga wana soso okepe ntina boroni whatsapp donc ozwa nga en tout cas ngai ya bino ngai so oza mposa napesa bino nyonso boya mpe mpa na nga ezala poto bawapi oyebi ke la trouvé mare mobe na France mare yango mazol mare mazol na France en tout cas mare France vena na sepele mingi oyebi ke mare nafa na nga na ikuti bo alors Christian wana Christian en tout cas yana nga na sepele mingi naza na fa na code vena France naza na France vena na sepele mingi ilo pesite ya malem nzambo soka mais na telo moi $100 moko na kisi ozongi ozonga bi wow en tout cas oui donc $100 en tout cas mère merci lobi na leka kuna siko tininga na bora kuna pona na botanga kama nokite mtu beta maturu kuna be bendi yango kisi ebiga yo mtu pai bambo na problème pai bambo a kisi za problème faut zara wa mona boyo wa fo ngapone bambo no be fona ke bimsaka vela nga Texas pona ibalar na kutu yemo vena nga Texas aibi kutu te do aibi te c'est mbongo ngesa aibi te tika pe ko bate pop parce que to benga na na passe do ça dit ngan do la fondation oyo quand même on participe à AP na fondation ya Texas oui na tiko za kutu na conférence mo awa bon en tout cas bolimbisanga vraiment vena nga yani mambo vena nga en tout cas nazaka ya bino bolimbisanga donc ezaki taka biso ndeko taka ndeka komi pepetino 6 mabe en tout cas esenga kaka na kere sikana kenda donc en tout cas so pe na kenda kate yenge pe simba te nyonso ezaka pona bino alors bino nyonso bina donc na kombo na ngai Christian Moyoli vraiment bolimbisa ngai donc bolimbisa ngai ezaki faute na ngai te faute ka ya ba faire ndenge ezalaki ka ba faire ngai ezala bongo
ça dit comme elingi ezaka bongo yango nakendaki nazongi nazali na conférence mo wana en tout cas il y a plus de couleurs en tout cas na participer à la conférence wana ngakuna nazali mutu asuka on appliquer ba décision na ngai n'appliquer ba décision na ngai pe tout le monde ça va en tout cas et c'est que tout samedi nango na betane concert ve bolimbisa nazaka ya bino na bino vraiment na recevoir bino te na bino za makamaka yaki mais soso tozunga na masolo ngai yo kaka ngai Christian Muyoli kanga Christian Muyoli babi to comme na suka Christian Muyoli na sûr que badnyo so ba sepeli mais na remarquer le moment boy na Herman Emporio na Freddy Kim na person bote place oza tokoti na place mo boy netka to solam petit mo bengyo Christian Muyoli zo été pour ani réponse ni opesaki attends moi Christian Muyoli zo été pour ani sko ya la TVT sko pona sina so été pour nanga TVT dikolanga na zo été pour Vena Richard Kabala atrikaki Nathalie Makoma kuta saki d'accord te alors bon alors comment kena est donc le bato balo babongo ya oh petit nanga mon frère on sorti bena oh petit nanga on m'a fait non on m'a dit zo petit bato est ba ya souté petit de son petit nanga tanga kala shimboki merci, on se met debout on arrive à la fin et puis c'est Silly on arrive à la fin merci à Bandego Nyon Sobosepe les bao Nyon Sonde na Sarabino ka kunga na toujours na recherche na toujours na programme na temps ya Rosepeli Sabino na makamunio soboyebi parce que ligne automo kenenango et comme ba ligne basuka ponga mi mukolo na mi koko donc ça veut dire na motika musalo na tigela bat musuba sala musalo ba sala makamunio so ba sala o balingi parce que to comme moi trop ko na musala ngo comme beba et comme beba Christian Muyoli ngana otike le micro na habité au célèbre soka ba variété babilo mombo après nga désannoncé zwanga imoto tika konyokolo ngai talana sima batu totsena mokili soki tondimi banyo koma toko memanga mona yawe ya sala ngana linga yo ndenge tozalaka ekozalaka kandenge wana ma bien-aimé nasalina likanisi ya mambente solo kolanga yambanga awana motema na yo valoranga yambanga na motema mamboko polele Dakonanga ezangi mongo mon amour j'étais propre au sein de mon cœur ça dit bande konanga donc ba fan nanga nyonso donc ya Congo partout pourquoi pas en Afrique donc poto mokili mumba en tout cas ngai Christian Muyoli donc pour nanga vraiment naza soin taibo en tout cas soin taibo donc soin taiboga en tout cas ndeza wakaka naza na posa ya ba soutien na bino na posa soutien na bino donc naza posa ba conseil limeo nanga na pesaki en tout cas so boza posa iloko pour na conseil na on a yamba bino limeo na préfère en tout cas merci na bandeko nanga en tout cas merci oh bon comment LTC merci na salon LTC en tout cas big up Fernando Mbaya en tout cas ici kozali yayo yango wana check. Merci, bye bye, Nabino, on arrive à la fin. Ndenge na sabno ka ke baolia. Baomela. Baosepela. Na simanango ba remercier Nzambe. Tala ndenge bali muto ngande ba bosal mukil bazuru futika na bango. Picho pacha sotali konko na Norvège, Merimbate, Herman Emporio. Okene mupandi to na simanangai. Ponga la robalukate. Allez, balusa ba ontoleka.